visa o ebimi en tout cas venanga igwe fa remercier nzambe parce que ba orchestre belé ba tie mabaya na Paris wana ya bango pene kozala annulé et kozala reporté. Moi je dis ceci et puis dans le Bible ouais rançon a eu appui à gouvernement provincial puis a eu appui à gouvernement national. Nakomi kobangela ba Kisinjora. Oh, Kisinjora. Parce que côté là déjà ouera auto benga majorité plurielle, côté là déjà de la forêt a déjà visa na difficulté parce qu'on a hôtel la vie na mopa auto souhaiter ba bonne chance to soutenir ndule mais nazo banga moi muke po ba ba réduire nombre bateau en tout cas ba Kisinjora na ba prince bakali na ndimite vraiment ba okende. Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyo bake et y a une idéologie à Sikado. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba de koyo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate apesa ba preuve abimisaka si monteur ba pesa yo Le gouvernement peut quoi appuyer. apesa monteur ba pesa ki wera ba appuyer na nini papa to fanda ko ba artiste ba souffrir. Gouverneur Gentili Ngobila mbaka leki kimbuta na kokaba na kosolola na esololi na charisme na marmonyo soto banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisyon ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flotte Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele ya nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flotte Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo na Flotte Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film bawera basibe bafali bafere babonganga déjà kalava ke na koma na Ngobila omona ko flatter mo te pona za déjà papa le pango mwana ya Kimberley City Pegi soko sambela solo sauter Bible yango Pegi soki Gentili Ngobila pesa ki wera mbongo pona concert azokende beta soki Gentili Ngobila tolongola mokonza mboka
Ce qui appelle ça Gimbongo, yo za trop si, on appelle la preuve, Peggy ça sauté bien. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali a on va te là qui est en gros, donc il m'a envoyé que le Dieu. Ah bon? J'ai des mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Merci ma fidèle internet en direct na Fimbu. Merci na réalisation, il y a Bébé Eliezer, pourquoi pas la régie finale, il y a Whisky Ushia, donc tous en direct, Nazana Ken Piana, Makizemena Peggy ça par rapport à l'actualité, Boebi que Lelo ce matin, l'orchestre cher, il y a Werenson Igwe de la Forêt, Maison Mère Ezaki, na Maison Schengen par rapport, il y a sorti à visa, tout monipe concert Eza annulé. Pona le 17 septembre parce que Werenson azali artiste vraiment au hasard mounen la République démocratique du Congo au hasard qui na production le 17 mais concert eza annulé peut reporter ya on a lobaki que ndenge ken piana zaki na terrain par rapport à actualité na oyamba ken piana makizeme na pesi merci na gouverneur ya ville Kinshasa Monsieur Gentini Ngobila, son excellence, Kin Bopeto, merci aussi na Levi Pai, au Azaliwana na coordination. Donc on a consolé déjà, na bande ko na zavon na plateau parce que actualité dans ces moko ya Zenith ya Werenson. Déjà na loboko ya Mobali nazana Ken Piana Magizembe, na loboko ya Mwasi nazana Peggy Sasa, le terminateur de la presse congolaise au le tokosola par rapport à la production il y a le 17 septembre au annulé. Déjà na reçoit Ken Piana Magizembe au azana loboko na Mobali. Bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour Peggy Tita, bonjour Peggy Sasa, le terminateur de la presse. Moi, il y a Gentini Ngobila, Kolobo Peto ya Kinshasa. En tout cas, merci na prophète Emmanuel Dodi, prophète Moïse Kabodi. Bonjour na maman Sideji Mampata, maman Oafukami. Alobi non, soki nzambe na ngai maman Sideji asalaka te, concert ya wera ana vraiment ekobeta te. Mais soki nzambe na ngai salaka, quelle que soit annulation au basali, nzambe ya mama Sideji Mampata, alakisi nguya na ya alakisi puissance. Concert elongwe le 17, concert batiango le 25. Donc elakisi que concert wana ezaki na ba blocage ebele parce que ba distraction ekotaki trop na kati ya wenge musique maison mère, ba administrateur ya sika o ezali kaka message oyo nzamba zolakisa bino ke bozala bomoko parce que
eza na orchestre moko te bato bazalaka divisé ozomona ke préparation ya Zénith bandeko na biso awenge musique maison mère bakotaki na distraction ole balandela ba stratégie nini bakosala mpona kozwela bandeko visa balandela ba stratégie ya concert bango bakotaki na ba stratégie ya koswana entre bango na bango oyebi ke nzambe afandaka place division eza te yango moni lelo mama Sideji Mampata afukamaki asololi na Sankara Koto asololi na Bapi Roger asololi na Papi Kakol alobi en tout cas ndenge bozokende liboso ya maison Schengen il faut losambo na ngai ezala accompagner na bino de losambo wana tomoni esali visa o ezwaki blocage tamulai lelo vraiment nzambe apesi solution en tout cas mama Sideji Mampata nzambe na yo pena aza solo nzambo apanza bekipe nationale ya internet nzambe ana lelo alakisi biso présence na ye visa ya président wera ebimi Kempena tout le monde qui d'abord ce matin c'est la toute première fois orchestre maison mère tant qui dans la production à l'étranger surtout na poto tout le monde a mama boité mais l'autre tout le monde qui avait vraiment fou les agis libanda pour na ba livrer bango ba visa malgré que concert est commis annulé puis concert est commis reporté pour le 25 d'abord il y a comme on a que orchestre Yahweh Ranson ba Evma lelo na maison Schengen babo ko pesa ba visa ce matin. Voilà, différence ezalaka ba production minene o ba wera ba orchestre seigneur sa Congo betakala ezalaki ba moment o ba Covid ezalaka te siko to traverser période moko très difficile mundele po pesa yo visa ezosenga vraiment moi ba procédure rebelle ba ko pesa soit pe ba ko pesa te en tout cas soki lelo vient biso wera quelque soit ba difficulté o tozana ngo ya corona soki nzamba sungi visa o ebimi en tout cas venanga igwe fa remercier nzambe parce que ba orchestre belé batie mabaya na Paris wana ya bango pene kozala annulé et kozala reporté te neti concert a confié aux appels calaming tête déjà de moni ba complication déjà bandi ko banga bokomi ko banga na komi ko bangela ba Kisinjora oh Kisinjora parce que kotala déjà wera auto benga majorité plurielle kotala déjà de la forêt a déjà visa na difficulté parce qu'on a hâte à la vie nanga mopa auto souhaiter ba bonne chance to soutenir ndule mais nazo banga moi muke po ba ba réduire nombre bateau en tout cas ba Kisinjora na ba prince bakali na limite vraiment ba okende. Est-ce que vous pouvez confirmer parce que tout à l'heure au Benga Sankara est-ce que na minute orchestre Yahweh Ranson na minute parce que ba reporter pe concert et comme il est le 25 septembre est-ce que bazu ba visa oui bazu 32 visa déjà ba visa ça bango nyonso to bakende samedi na sur Paris ekozala déjà koyinda samedi bazwa mwa temps ya ko préparer ba spectacle de le 25 déjà kozala pesi mbombo aboyi na ki pe délégation ya ba comédien kozala vidéo azali ba comédien nyonso bakende bazana banada ba maswa kuteni donc Soudia Tazali moi délégation za belé sobe pe azali donc ba comédien ba ozala talaka vidéo la bien c'est ça dans système ki baba alors ba te mais ba geste na eka ke bouger sale tolo ba sikoyo après Fally Ipupa Ranson par rapport plutôt mon équipe Fally Ipupa ndenge ni makambo elekanaki na concert na ye o betaki année passée le lopeto moni we rappé on nga pas subir même sort na ba combattant chaque monta na place ataka mabolongo na ye na se Ranson botika ko comparer kombo ya wera na makamususu wera za mobali ya mama Sideji Mampata Ranson aza leki ya frère Patrice bango baza famille moko ya ba miracle na ba miracle ozo kompa famille ba miracle parce que lo sambo ya nzambe etokaka na ndako ya wera chaque jour de 9h à 11h chaque mutayebi place ataka mabolongo na ye na butu donc totika ba comparaison merci ambassadeur Kisula motema ya Karine Langa Holanda biso tokozwa Terminator bonjour Terminator bonne santé kitoko makasi epegi titan loyi nango na pesa au pouvoir kombo ba pegi ezalaka te kombo ya to mona oza déjà na kombo ya pegi oza déjà na ba kombo na ngai et so zo pouvoir makambu ils ont succès déjà tout la trop to makase na koma pembeni ya gouverneur Gentili Ngomila mbaka patron pe si première ville à Kinshasa na opposé na ba question etalami ville à Kinshasa ba question ba réponse ya ngai d'abord to so la makambu ya Ranson to moni annulation il y a concert il y a Ranson il y a le 17 septembre le lot tout le monde déjà ce matin bah te belé bakendaki wana na maison Schengen mais Dieu bon
ba délivrer bango ba visa. Là par rapport il y a concert aux annulé pour le 25 ya Weranson aux opérateurs culturels. D'abord nini message au ça. D'abord l'air Weranson a qui comme mon gouverneur Gentili Ngobila. Oh, à mon avis gouverneur. Oui, en tant que Kinois. Weranson a Kinois et puis orchestre Maison Merzali orchestre Mouné Nakata Kin au Evanissa Kunga pays idéologie abaki gouverneur il y a ville faut tchanga poids pour la réussite il y a événement Mouné il y a Congo zo sa lumière il y a Afrique pays à Congo Gentili Ngobila Mbaka en tant qu'ancien producteur. Et puis tout le gouvernement pesa na sima ya Weranson parce que tout le monde ba sali annulation en concert pour tout le gouvernement za na sima parce que ba délivrer ba visa kaka lelo ici que chef de l'état garant de la nation le commandant suprême de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo hier na biso ya limité pour notre zoate président oza ya nanga ya na biso sola mwana ya mbanzangongo na otanga komote sola mwana ya kisantu to mwana ya mujima na otanga te mais ya na nga ya kisasa ya limité fachi beton ya na biso aza kinoa oyo yebi valeur ya maison mère achaki maboko wana Weranson na yebi oyo azwaki na soutien spirituellement moralement financièrement physiquement ou soit qui pas fatigué béton donc tant comment pas là c'est politique mais où est tant que icône à côté déjà la politisation spirituelle et culturelle le gouverneur y a vu la Kinshasa n'a contribué en tant que patron de la ville ou appelle ça qui n'a autant à monter mais gouverneur a vu qui est mon patron appelle ça qui contribution pour la réussite il y a concert oyo ezako sangisa ba congolais nyos na ba africains nyos ya monde bazako zela yango qu'il pleuve qu'il neige même kindoki même bandoki même papa Simon Kimbangu place à Sali paix à son âme azako tala musika bi mwana nanga Weranson okobeta concert même maman qui vita même tata Wonda azako zela concert atala ACP là donc ezali même kindoki ban setre ne ya biso bato yindu naba ndoki nyonso bazela concert oyo ekosangisa lumière ya Afrique mapuna Weranson au moins za lumière mais quel lobby pe loko mo bo lobby ke maison mère ekotaki na distraction tala lelo siko résultat malgré que ba reporter concert Ken Piana n'est pas Kinshasa Ken Piana n'est pas Weranson et Ken Piana n'est pas bureau ya Weranson ezali analyse ba kota ipe na distraction de kopeki ça ngana koloba mabe ya batute o ngana yebi version na bangote Ken Piana sa mutia tumba Ken Piana sa mutia ya kosa leka Ken Piana sa mutu oyo alobaka makambo oyo ezotala makambo na ye il n'est pas pegi ça donc non Ken Piana non kona peka kona Ken Piana faut pesa honneur na fali pour fali mais na poto Ken Piana faut pesa honneur na fali pour akumisa fali moni Weranson aza falite moni Weranson za ambassadeur de la paix Weranson amène la lumière fêter victoire ya maison mère Ken Piana spirituel tena ye ou tapa mwasi deji on doit pas sa valeur na si deji pas ta mwasi ya Wera mais et non na Weranson on doit pas sa valeur na mwasi ya Wera sans qu'on peut sa valeur na Wera quand on a Ken Piana sa mutambela mini mbale ato fula awa zo bimisa awa moi je ne suis pas même en vie na Ken Piana moi je dis ce qui me concerne en tant que proche collaborateur, il y a gouverneur à Ville Kinshasa. Mon gouverneur a donné le go et il a dit à Weranson, nous allons vous soutenir et le chef de l'État, grand de la nation, Félix Tshisekedi, en tant que Kinois, au poids. Même si Bandoki, côté Kindoki, même si Baloki, Weranson a reçu un visa, 32 visas, et mieux oui ou non. Oui. Bah changer programme pourquoi? Parce que mon nez alliance Moussawé en touche. Parce que ma combattant va coopérer qui pour a échoué. Mais chef de l'État a s'impliqué pour nos nerfs, il y a culture africaine, alors que Weranson a la fierté à Congo, pour changer date. Tellement que le gouvernement est Kotiango, Weranson, ambassadeur de la paix, moi je ne suis plus chroniqueur culturel. Je suis collaborateur du gouverneur, je suis maintenant politique. Mais je parle au nom de la culture congolaise et de mon patron gouverneur Gentili Ngobila Mbaka qui a contribué afin que,
que la réussite de Weranson est la réussite d'Afrique Mobimba. Weranson a roubé. Azata na soutien ya mokonzi moko ya mboka na biso te. Mais oui, Peggy ça tika ko bebisela wera concert na ye. Aliembongo ya Jatini Mobilate, aliembongo ya président de la République te. Weranson aliembongo ya gouvernement tie pour que beta concert wana. Je pense que ça wana mutalua ki yango za producteur ba billet producteur na ko somba ba hotel ezana maboko ya bateau bazo produire wera. Lokuta ya boya bambela wera makambu ki aliembongo ya Jantini Ngobila. Tozana ba ofelina ebele bazo lukambongo. Pegin ça même gouverneur de la ville na ba ofelina ebele tondi awa. Mbongo il fallait préparer bébé c'est la wera akende ko pesa ngo ba orphelin na ba maman veuve militaire ngana yo tozaba na ba soda ba maman na biso ba veuve bazo souffrir mbongo o lobi gouverneur de la ville apesi azo luka pesa wera ponga na yebi apesi wera lo côté boya bosunga nango ba maman na biso ba veuve militaire bosunga ba orphelina eza belé okendo lati sa wera charge mikumba moko boye na ba loenge na ya flatter gouverneur okendo lati sa wera charge ekendo bebi sele makambu na poto baloba wera tia ko beta concert a ezande mbongo ba pesa ke na l'état Peggy faut rectifier maloba na yo zoloba na ko rectifier toza awa rectifier maloba na yo Peggy ça kamwe Peggy tita to pesa ngai mutu ken piana mutafali ou arrive ça trop maman si je m'appelle ouais Ranson concert va qui va annuler va reporter ça j'ai dit est-ce que dans le but que ouais Lembongo dans le but que gouverneur de pousse il a contribué en tant que gouverneur contribution à Yewo rectifier quand même même le chef de l'État Peggy Titan na koloba ken piana mingi te au moni ya muta musique na tika wanza za collègue danga to buni na yetro mais azaka muta nzala tika na musique on na politique na zo raisonner kini bopeto ni kini okoma bopeto na ko yako na lo bibe bien gentine azo atambongo wana bino boza bana ba fele bokende ata mama ba veva ba soda na kini te ken piana bana na kini te ken piana azo raisonner kaka ndenga fulaka pasteur Dodi akena église oui na comprendre ye ma musique ça lango par hasard quoi que na mazo soutenir ouais azalaki na à soutenir na l'état na nenga flatterie pour si les gens bata mutafula ken piana na nenga fondation ngana zo bananga flatterie. Moi je parle ceci na lobi boye Peggy Tita yo kanga bien na lobi te ke we ranso na si mbongo soki ndenge nabi gouverneur la ville a contribué chef de l'état au nom de la culture congolaise et africaine a chepeli sunaye na yebi montante est-ce que Peggy ça va preuve ya marambolo parce que yo déjà hôtel de ville au Kimango ça fait 9 mois non on y a ta hôtel de ville depuis au Kretiara mutumoko hôtel de ville babeta yo yebi que se retrouve dans l'hôpital pendant 3 mois depuis mon hôpital au Kima hôtel de ville siko yo place oya kalisusu te na gouverne kuna so tuni na gouvernorat kuna Peggy balobaka Kima akenda porter disparu akima maramba politique depuis azokuba siko azo confirmer biso marambo ya lokut bana poto Peggy azokosa biso apesa ba preuve abimisa kasi monteur ba pesa yo gouvernement pe ko appuyer apesa monteur ba pesa ki wera ba appuyer na nini papa to fanda ko ba artiste ba souffrir arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ouais ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise
pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Bon, ça va artiste en gars qui ne le cambon on est à passer. Voilà tu sabes rana gouvernement papa. Petit titan. Moi ni makamusu so ko be Robin Sangai ngalo na. Mais todo solo la parce que todo le ba yango moi vérité concert les a. Moi petit titan. Petit titan. Moi petit ça na ko ko tena na zo bras de fer na ken pena parce ngane tu ba na ba soda te bi passer. Mais ya lobi na wape kaka. Te ken piana azali fanatique azalo ko ngai te ngana za agent l'état nazali le na Kuba ezali na cadre ya accompagnement te swinga ite babe okoma asuku non nazali petit yango parce que lobi longola kaka longola kaka gouverneur na makambo yo parce que Werrason chef de l'État, garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi lancé campagne Yako. Il peut ça go, il y a montuno sur foot taxe à l'État. Pékin ça c'était là, comme accrédité na compte. Il y a ce changement de mentalité. Donc le chef de l'État a dit que moi on a les que n'a Pékin ça ça wana. Mais donc solo là, donc solo la maramba Werrason, maramba le 25 né comme il le 25 oui, et ça là qui stratégie. Werrason azali le seul musicien azali au-dessus de la. Mais pourquoi ba annuler concert à l'I17? Ba chango ba pousser. Poto yeba. Ken ga faveur que ngai poto na filmu. To donner. Le ba na Pékin ça champagne eza différence la champagne oya cher que le camion na ken azomela gene donc eza différent on dit ken mamazolo ba eza gene zo sale bongo mais moi je prends du champagne parce que je suis collaborateur du gouverneur. Vas-y Loba par rapport Pékin Titan, je vous dis en tant que Pékin c'est son terminateur de la presse et puis collaborateur du chef le gouverneur de la ville province Kinshasa Gentini Ngobilambaka abaye que Werrason est mais puis Werrason a la stratégie que tous les ministères Congo Werrason a collé la visate ti makamboleki lelo ken pe na sepe na parce que azali journaliste d'investigation akendaki asali le weni wiki il est venu il a vaincu aketina terrain atali oh non mais source ya bagité na ndenge ya 12 na après ngam na yebise que ken piana yebisa le 25 ti ya bengi ba sankarona ngana se que ken piana ko banga te. Est-ce que ça confirmé faut pas ko kota na site ya koyeba parce que na on a pe sous ken piana. Parce que il faut pas comparer, il faut jamais confondre la vitesse et la précipitation. Fali Poupa et la précipitation et la précipitation et Werrason c'est la précision et Werrason a précisé le 25 septembre zali production au Québec. Mais bon moi 8 jours moi ba pesa comment te que ba musicien ne ba lobi que ba okende week-end yo si le 25 septembre que kota ke kintine kota ki trop moni Werrason que le 25 est samedi prochain Werrason a ambassadeur de la paix Werrason a memana nguluté Werrason a sala au service de la nation Werrason azali mutu o apesa la lumière et le wasali a invité tala mutu le kola Wantashi tala mutu le limba wa kuchila oyo mutu watanabe te nazolo baba le limba papa dotanga ngai héritier wana massa nanga to kola na ye natangi héritier te natangi le limba wa kuchila oyo zali leader ya folklore ya baluba nyonso ya Afrique pe ya monde asa invité hôtel lora mutu
le coup là mutulo là Zaikola langa avec le vieux Nyosh baza invité donc Weranson a invité baza lumière et Afrique pays à monde pour un concert ça la réussite na côté la polémique na ken penate ata aso Emilien ngai mais l'humilité précède la gloire. Merci beaucoup Peggy ça tozong la ken piano tozong la ken piano moni makambo tozong la Peggy yo zo kenga pona film moni makambo yango na le miso mais Peggy ça comme ça émission mbikate ça opinion ya mutu na Peggy ça opinion na yo kasi même bandeko na ya staff le pétrolier na bandal ba yebi makambo même batu na ya staff armée rouge ba yebi na makambo que Weranson akobeta le 25 le 25 culpe Vimège malgré que basali fête mavuba maman si déjà mon patazali maman oya fula ken pena pour le ken pena akoma na l'homme de Dieu, les prophètes te dit. Avant comme on a prophète de Dieu. Mais ça n'a pas marché mon pote. Est-ce qu'après ça dit l'église? Quel appelle ça dit Quel fait la magizembe? Tomoni après déjà qu'on a visa, au moins que problème bino pe beaucoup tana na ngoto mbokenda ki Paris par rapport à ba combattant parce que tous au monde ba combattant pe bazo tellement tisiko bazo ba ke ya were aux la finale. Est-ce que pour rapper à cause de sous problème tena ba combattant après ya cause visa boy. Et comme matisation mafuta départ. Ouais, nga vraiment Peggy na senga staff a wenge musique à maison mère président Wera ba précipité ba kota wana na Paris ba ça la stratégie ba solo là ba combattant ba bande ko na biso ba congolais abengisa moi quelques têtes ba solo là kaka ndenge ezalaka concert ele kanango bien omoni lelo ngana to solo na yo ngana muto na kenda déjà place d'événement ne betama moni Peggy ça abule neti concert eza Mbanzangungu Brazzaville eza mamba Brazzana Mbanzangungu tena matadi te place akenda ka mwa mingi na ba Congo central na wana donc eza ma solo ya Paris faut muto auta Paris nde solo la donc ba combatana ngana yaka na lobaka baza pe batu moko to ko négliger te eza force moko oyo ngala baka non eza force moko eza makasi na kati ya poto mais bazala ba étranger te ba bande na biso ba congolais parce que bayaka na mvuya wana ya kozikisa biloko kotumba ba mabulu ba makambo belebele ngasko ba biloko anyoso na monango ozomba donc esenga moi li solo bande kwa wenge musique à maison mère ba préparer vraiment terrain avant makambo Peggy azoloba werazo kende na puiso ki ya bambongo nini Peggy faut rectifier ma solo avant toka émission a rectifier yango à l'immédiat parce que nde a recréer le wera lelo ba problème na pote a rectifier a senga pardon na public nyonso elandie ki na koseli wera makambo wera lembongo ya gouverneur de la ville te wera lembongo ya chef de l'état te en tout cas Peggy soko zo sala ba sentiment na ya ko flatter gouverneur de la ville o zo sala musala na kitoko lelo zo comme ça kini bopeto sans polémique de yo soko ye wana bando tia ba polémique na komba Gentini Ngobila na kosenga gouverneur de la ville et quartier entourage ya batuneti ba Peggy sasa longola bango po baza plus de 5 na hôtel de ville bato ajalelo ya biloba loba oso comprendre Peggy Titan na si to komi déjà na suka na kopesa bino un mot toza na kaji Peggy Titan zo mona zoko te natiki yo kama 2 points de mesure Peggy Titan na cause loba mama ya poto te nazali pour balobi ke yo na omoni pe événement te kana kena déjà Peggy Titan soki keni pena kenda poto ezalo ner nanga pozali masa oya ngai to kemana na guerre 40-45 ngai na ki place ba événement wana agoza na Peggy Titan ko katanga maloba te ngai na kolenga poto te ngai nazali membre ya cellule de communication gouverneur na kozwa visa ernos na lingi même car le chafoué ngobila pesa ngambonga bia bengi ambassade de donner Peggy le visa pour aller assister l'artiste de mon pays, de ma capitale. Autrement, de la capitale, parce que Naza déjà Peggy avant na comme pas gouverneur. Na soma ba jeep avant na comme pas gouverneur. Naza mutu on a comprenez que gouverneur a une idéologie asika. Gouverneur Gentini Ngobila mbaka leki kimbuta na kokaba na kosolola na esololi na charisme na marmonyo soto. Au moni sikoyo Peggy Titan ngana ko flatter Ngobila te pour Naza déjà Peggy oyo asa Peggy ya kombo ya kala. Ba wera ba jibe ba fali ba faire ba boranga déjà kala
la vague na koma nangobila omoni na ko flatter mon te pona za déjà papa le pan mwana ya Kimberly City ken pena c'est normal musicien mtamima yi ngai misa ngate ngai ya mona ba place ba événement bongo yo ezateke bambanza mungu na matadi yo kenaka de chaque fois Brazzaville na kenda na compte salingala enfin j'étais accrédité na présidence de la mais masolo to bete à Paris Paris ezali kombo Paris ken piana akenda mais abatama ken piana ba combattant ba salé le côté ken ba na akenda ba sur émission ken ngo salé todo salé émission ken piana ba landa yeba image ezali oyo ba combattant ba landa tout la musi ya sasa mais ngana okende poto ya policier okengela ngai on dirait bino mbale ni ko sepela te ndenge wera memi ba tumiso policier okengela peki ayebi peki ajele musoela apporter bozo sala débat mais wera pas memi bino te c'est là peki tita ngana olinga to sauver image ya wera parce que en tout cas peki ça na regretter na comportement na yo makasi pokendo latisa wera ber ya munene bongo peki soko sambela solo sauter Bible yango pegi soki chantiningo bila pesa ki wera mbongo pona concert azokende beta soki chantiningo bila tolongola mokonza mboka soki apesa ki mbongo yoza trosi na oza pena ba preuve pegi ça sauter Bible omoni basali tozoka te émission na moni tozoka te émission oui Bacheli au Bible. Na latin balobaka ani Janvier Mangoke. Kangai. Côté au banga kitama zoloba. Nous a komona ngai kolanda ken te parce que yaza ken azali alema kizembe. Tenga pe na pito pale na nzoto. Yoka. So ko na kin na pito pale comme mi fanatique tika ki fanatique. Tu ken pe na azali alema kizembe alias ken pe na massa na ngai. Donc oyo zoloba zana ngo ki fanatisme zana ni mutanzala azo zela balesa yi. Mengana zo zela mongo sadera l'état na ko comparer na yena ita massa na Bible devant Nzambe. Bible. Attends que Mundimi Yali Loba Nzambe, collaborateur direct à prophète Konde Paul Dominique, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, collaborateur direct à Jésus-Christ, n'a pas eu sauter Bible devant Moutema Soumou Lora Ken Piana Oyo, en train de mission la piscine, Nabasandumba. Oh, Ken Piana, Azana, moi c'est Namdaku, mais moi c'est moi c'est Souye, Yoka, oh, tout le monde. Tika ki fanatisme te tika. Oui. Keni penza na mwasi na ndaku belle sœur na ngazo la bipegi. Ndeko na yo na bachel na piscine boyezo no renga. On les avis privés de Robert Amasolo. Le 25 septembre. Le 25 septembre qu'il pleuve qu'il neige. Comme on dit en latin au tempora au mores animus meilleur partenos est. La Bible nous dit Galates 6:5. Oh, yo sibi suna Bible. La simbiango. Voilà ça guia à païen. On ne peut pas Emmanuel Dodi to respecter ça munene. Mbatoloka ba ken piana aibi valeur on peut sa limiter. Ken piana so jipi. Yo monaka. Apesa fanatique. Ya ki fanatique te. Wana lo bango apesa ka ken na pesa ka Emmanuel Dodi azali mutu ou collaborer na Nzambe kasi ken piana valeur en cola mona ngolo kola valeur musique qui a fallu. Mais qui ça je pense de ceux qui la pesa ken la Bible nous dit na Galates 6:5 car chacun portera sa propre charge. Moi charge na begin ça na meme charge ya visibilité au gouverneur Gentili Ngobilambaka botika ken piana amema charge ya fali pour pas déjà et pas fali ba bengana ye yango moninza masunga ye lelo le prophète Dodi Emmanuel okela mawa azwaye po ken piana abiembela wana za bakijalelo ya gouverneur na li papu ya avion pour amona ta lola grâce à Emmanuel Dodi moni ken piana za muto ko ta même pas lola mais na pesi merci na Emmanuel Dodi ozali musa na nsambe ona respecta kapo grâce na yende ken piana zu vie omoni soki Emmanuel Dodi te me ken piana ngata mulaka na ba wewa na makolo mais Emmanuel Dodi a sauvé image apesi ken piana jipo le kina ya ngai et puis ça nga valeur que moi ça nga ken piana moi jipo ya climatiseur mais mon sikoyo ya entretien il faut appeler ça na église. Merci beaucoup de Romina Souka ken message à Souka déjà te confirmer voilà message à Souka ça pour comprendre kaka na expliquer bino ke mutako ya kosi na mbala zomi mais na mbala moko ba okanga yake yayo za kosa
omoni Peggy to bandaki émission bien en tout cas bande ko nyonso apoto bo comprendre kaka Peggy azoluka pesa gouverneur de la ville lokumu moko boye na niveau tia ko bambela wera makambo wera osepela na Peggy ata mukete ti wera okufa osepela ka su na Peggy sasa te akende kosele likambo munene boye pe wera a préparer événement ata base ya poli Lumumba ba osepela na Peggy sasa te bafia luzo mbata pena na Cape Town aoki Peggy Cape Town aoki Peggy azoloba wera lembongo ya gouvernement na moment oyo toluka to bomana no moto nini merci beaucoup Nasir Togomina Souka déjà toi qui a point éclaircir bande ko Hollande je dis il faut pas suivre Ken Piana na malade ya Fally Ipupa. Moi je dis ceci et puis na biboye ouais ranson a eu appui à gouvernement provincial puis a eu appui à gouvernement national puis à chef de l'État. Pourquoi ouais rake ko représenter Afrique centrale natangi kombo ya montante natangi kombo ya mbongote. Il faut pas confondre la vitesse et la précipitation ndenge assez tout le baka voilà la émission du début et la fin natangi kombote mais armée rouge ba yebi bana pétrole na banal ba yebi ndeko na ngai Peggy Titan Ken Piana koko omoni Ken Piana mutu c'est un polémiste oyo ngamu na forma ye Ken Piana eleres makaza mwana soda lokola ngamu mwana finga ye za. Merci beaucoup Peggy Sasa. Je pense que na pesa mbote Peggy te pela na ouais pesa mbote parce que Peggy mutambongo epele na minute aza na Paris lipasa bambongo lipasa bambongo aza na mbongo ya masekite aza na minute na Paris yo muta gouverneur merci c'est ici tosuki ici Peggy Sasa tosuki ici awa tosuki ici awa lipasa bambongo na jobu lipasa bambongo aleki jamais gouverneur. Merci beaucoup Peggy. Pour le Canada, en tout cas, fait na Jimmy Bella, aza camarade Eric Mandala. Eric Mandala, docteur des ignorants. Merci Eliezer de la presse. Mais pesa ngana pesa mabanga. Vraiment. Pour apozo soit na nena Kenya. Eric Mandala aleki li pasa bambongo. OK, merci. C'est long Peggy ça. C'est long et puis je confirme avec force avec graine. Pour Eric Mandala, oui bien Eric Mandala, tenga to banana Eric Mandala depuis na tango galère. Vous allez comprendre. Ken Piana bolanda été azali mutu o azali lo ba dédicace na pesina numbote na big boss mon patron mon boss oyo alongola ba na pote belé na chômage gouverneur Gentili Ngobila Mbaka oyo c'est le premier congolais ou asala ici et asala compagnie à sécurité na poto et puis na pesi mbote na président Fachi Beton président ou lelo ala kisi ba congolais Valère Abi ngamona banana ko futa taxe à l'état avant ba congolais ba no futa taxe à l'état non tout le monde a président à bongoté na flatterté nga chef de défense nga Peggy Sasa ozali manda na bino ngai président mususu na ebiete soki fachité kino le rôle ngai na chana ni poids na chana ni fungule non cha fungule le poids non cha Fachi Beton poids c'est mon président c'est mon grand frère de limité to ebi papa na maman na ye. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fally avant. On va te là qui a donc malambo est immédiat. Ah bon? J'ai des mon conduit. This is London. This is London City.